Bandeko Trudon Langa, Tarsis Langa, Evelyne Langa, Iguette Langa, Anto Langa, Nana Langa, Alice Langa, P. Natacha Langa, Monsieur Bernard Makelele, P. Dr. Gilbert, bango nyonso bazali na pasi pe mawa mingi ya koyebisa na bandeko pe bayeba na bango liwa ya leki ya mwana pe nièce na bango na kombo ya Astrid Jeanne Langa, médecin na régie des eaux oyo akufaki na date ya le 6 octobre 2021 na clinique Ngalima na yango bapesi programme boye mokola jeudi 14 octobre 2021 bako organiser messe na résidence familiale o ezwami na avenue Mbange numéro 1, quartier Manenga, Nangaliema, Mbinza Ozone, référence immeuble TV Skin Moto. Bongo mokolo ya vendredi 15 octobre 2021 de 11h à 15h, recueillement na morgue ya cinquantenaire, nangonga à 12h, départ pour la cimetière Kimberly Memorial Park, nangonga à 16h, bakosala bain de consolation na résidence familiale, communiqué Oyo, et comme la baïbonso, baïbaka docteur Astrid Jeanne Langa, petika ete molimo na ye, epema na kimia. Communiqué ezali signé Monsieur Trudon Langa. Mbote lisusu bande ko balandi ya to komwa ndenge to mesina kukuti na biso na bino esengo eza ngai mukolo mwalele esengo eza moke parce que makambo lekaki lobi tango ba anosaki kaka be résultat ya vie de Christ bimi makambo lekaki eza malamu penate mais na kotila bino quelques images bon comprendre état ya mboka na biso Congo tango to kobelelaka ba congolais ba mama bilenge to sangana to comprendre lobby to sabe élite to tombo na mboka na biso Congo bozo comprendre te bande ko mingi basé à distraction ou tout ko examen état sika na maboko Don Simo Muscador whisky okenango wapi tango koma na université o sa ba scandale boko na kolakisa bino quelques images ya commune Kisenso na vin de l'école botra makambo lekaki avant vendredi et d'accord bani donc avant ba résultat bima na jour ba résultat bimi bon mona muta ko tambola azou examen d'état na lichette 1 mètre ya sika ndeko na ngai finaliste okuna lichette wapi o zo boma azani ama to ndeko nayo yango ne makambo to kosola na kati émission na kolakisa bino pe moi papa moko boye ya malamu za papa Faustin Madiondo mwana bumbu solo bo mona mwa mukia ko sala pona ba congolais bato balukaka bazana ma difficulté na nzoto na mikuwa o bazuluka pe babika na nzela mai na ye na ko sala mwa extrait ya élément na ye mais lelo awa to ko lebla mingi précisément eza le 11 octobre eza jour oyo na monde ba fetaka jour ya mwasi ya elenge mwasi mais eza bongo na présence ya ONG wife eza bongo honorable Christelle Vwanga molobeli ya banafuna abongisi melulu oyo kozala bongo le 20 octobre oyo na kata pays du peuple na salle de spectacle na kata pays du peuple et ezala de 9h à 12h donc ba congolais nyos ba congolais boko landa ngai sikoyo bo landa émission oyo na bokebi nyonso parce que journée wana ezaka le 11 mais batie yango parce que batie yango le 20 parce que za mokolo oyo bandeko na biso abasi ba kokutana na ba mama ba femme o baza honoré na monde na Congo na Afrique donc ce qu'on a dans salle de spectacle le 20 oyo à partir de 9h na pays du peuple enteza gratuit mais bo landa ba membre ya ONG wife ndenge ba ko démontrer bino journée yango milulu yango ele ka lolenge nini na kozala orateur et kozala animé par qui bo landa boke binyo parce que awa tozo makambo yo tozo sensibiliser ba congolais na ba congolaises awa pa na biso to betaka masolo nene bisaki bino yo la saka bana na ba image ba kuluna la saka bana na ba image mitakala un jour ba otika mitakala na misu na yo un jour ba okata yo machette awa tozo pona ko teya batu ko éduquer yango bandeko na biso ya ONG wife apusani ba même la bino message bandeko na biso ya basi bino bo kanisaka rende comme oza elenge oza kitoko nde yango ne sala yo vivre te tanga classe luka formation luka nzela malamu ozala bien polobi okuma luka ba Christelle Vwanga ba mama nzuzu ambo mo bazala kala na yebisaka bino soko tali na Congo na biso ba honorable Christelle Vwanga azina aligné ya ba mama ebele o bazaka ba na mutu ezo sala na mutu na ende akolia azolia na mutu na ye nde azo servir ba congolais nyonso bola na bokebi nyonso ni ndoko le bla mokolo malelo naso bande pana okuna mama mbote papa toko ba kombo na
Ok, maman. Comment Nangai, Marie-France Chapakachi, Naza assistante, il y a direction, programme, il y a ONG Wise. Ok, maman. Comment Nangai, Sarah Boanga, membre na ONG Wise. Ok, maman, maman, tu vas pas maman Rebecca, maman Rebecca, tu es ba nini oyo et mibino awa na tu commentes télévision. Nagenga la lobby déjà na pesa introduction kuna na makabo nga na lobby te yo kende ba peuple kuna ba Rolanda yo ba jeune fille ba finaliste nyonso ba sileki mukula mwa lobby malgré mingi na bango bazina kata ba Rolanda yo siko moi message. Merci pour la manoba eloko mingi biso awa toye na toye comme masango ya milulu o tozali kobongisa mercredi 20 octobre. Honorable Christelle Vwanga na ONG na EWAF babongisi milulu minene na cadre ya journée internationale ya jeune fille o elekanaki lundi. Na yango honorable Christelle Vwanga afandaki kimia te abongiseli yango mokolo moko po ete ayeba kokutana na bilenge basi bandeko na biso ya basi oyo bauti kozwa diplôme d'état asengi ete baya mokolo ya mercredi 20 octobre na 9h kilo 12h na salle ya spectacle ya Palais du Peuple. Kuna nde bakosangana bakokutana na bamama basi ya minene oyo ya mboka na biso basi ya bakonzo batombwama po ete bayeba na kopartage expérience oyo bango bazwaki esali ete bazala bisika bazali po ete biso mpe bilenge oyo tozali koya na nsima tokoma bisika bango bazali. Tokoyeba entrée yango eza gratuit eza conditionné na ba invitation te eza offert. Entrée nango eza conditionné na eloko moko te eza gratuit. La seule condition nango eza kaka ke baparents bapesa bana na bango accès to mpe mbongo ya transport nde yango ekosala ke bakóma na Palais du Peuple bakota baparticipe na milulu yango. Ezali kaka bana basi to na mibali mpe. C'était ebetami mingi pona bana basi bilenge basi oyo bauti kozwa diplôme d'état baya koyoka sango isolo oyo honorable Christelle Vwanga amemeli bango soki pe ba homme genre bazali mibali oyo balingaka kosoutenir basi bakoki pe koya mokolo yango po te bamona bayoka po ete mikolo yango ba homme genre pe bakozala mibali oyo basoutenaka bana basi bakozala pe na milulu yango yango wana toyememeli bino sango wana mpona mokolo yango. Ok, madame Francine, au représentant message de Congolais Rolanda biso pour la nibo poni kaka bilenge basi na mibali te. Merci beaucoup pour la motuna, mais je commence d'abord pour s'excuser. Et pas Nayomoko ainsi que devant nos téléspectateurs que dans le Bapena français, Bolim ici vraiment la Sengiso Bondima, parce que je sais que la langue française c'est une langue officielle. Les Congolais, Bolo Bakalinga. L'émission est dans bilingue, l'émission est dans bilingue que le Bana, peut être Congolais et comment on va coucher moussous. Tel que français, puis la langue na biso mais biso préfère mais langue à bokoko. Donc, c'est trop spirituel. Allez-y comprendre. Okay. Déjà ici en avance. Okay. Parce qu'il faut la langue où se sentir à l'aise. Maintenant, mais vraiment, je serai plus en français. Ouais. Donc, il est demandé à tous les parents de laisser les enfants qui sont diplômés, qui ont obtenu le diplôme d'État récemment ici, particulièrement les jeunes filles. Parce que chaque 11 octobre de l'an, monde entier, et c'est le braquage international, il y a jeunes filles. Alors, c'est ainsi que Honorable Christelle, la ONG Nae Wife, en collaboration avec la commission genre, famille et enfants à l'Assemblée nationale, les jeunes filles particulièrement, telles qu'on venait de le dire, pour venir participer à une journée de motivation, de réflexion, qui sera présidée par des grandes dames, Honorable Christelle Vwanga Yemoko, ministre Nabiso, ambassadrice, sénatrice, et aussi d'autres hommes genrés pour motiver Bana pour se préparer au leadership, à être ces femmes fortes, ces femmes impactantes, pas seulement dans les milieux universitaires, même dans les milieux entrepreneuriaux, parce qu'on sait que tout le monde a la possibilité d'entrer à l'université. Alors la seule condition que les parents puissent avoir accès, ainsi que le transport pour assister à la manifestation en gros. Et aussi les enfants doivent être bien habillés, les jeunes filles surtout, porter correctement, donc les habits décents. Parce que c'est un milieu quand même où il y a des autorités, il faut être bien habillé.
habillement des eaux définir jeune fille, ça sera au niveau de Palais du Peuple, dans la salle des spectacles. Ok, donc il va Palais du Peuple, oui. Congolais musu bazoka Palais du Peuple salle des spectacles. On va expliquer ba milulu yango ko dérouler et sikanini. Mutazina kingasani. Mutazina Don Bosco kuna na Kintuka. Muto azina Selembao. Muto azina Gomba. Oyanzila ni pour atteindre la salle des spectacles. Bon, l'adresse comté du Palais du Peuple n'est en groupe pénaté. Mais je donc référence, la référence, c'est le Palais du Peuple, donc non loin à un musée national. C'est un peu ça que je peux dire. Comme stade des martyrs. Merci. Musée national triomphal na katika tuana. Donc place ba député ba sanganaka. Des places milulu et pour dérouler. Ça bon non? Et ça bon, qui s'appelle pour la heure, hein? Ouais. Donc c'est de 9h à 12h. Oui, pour nanini ni balité basikaka. Je m'excuse, je me complète à ce que ma soeur venait de dire. Donc c'était limbali genré. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'hommes qui disent moi c'est ton rambo katé, mais ils appellent sous les hommes genrés qui croient que les femmes sont capables d'impacter l'environnement, d'apporter un plus de la société. Bako yapé, c'est dans ce sens-là. Voilà. Ok, donc rendez-vous au sommet. Ezali Oyonde Konabiso honorable. Maman Nabiso Alobara. Comment des slogans naïe. Ne ba miso Alobara le peuple d'abord. Il y a le Bakar Abiso nyo sur rendez-vous au sommet. Donc rendez-vous ezalobi kibo tata na ona kibo maman na onde ekolakisa ke nino bando ko sala pour mboka na Congo. Maman Nabiso to moni bino awe bozali membre ONG Wife. ONG Wife yango. Et le bini. Il accident en to yebana. Pour to côte na biti émission na biso mokolo malelo. Wife eza na monoko ya bapaya mais na mukuse lingi wife ezali association ou bien ONG ou eza ko lutter pour na ba anti-valeur ou bien eza ko ça la promotion ya mwasi. Donc en peu de mots wife yango wana miluni bozoko bongisa na bande dasi ba lobby biso nyosu les 20 oyo tokuta na kuna na salle de spectacle na Palais du Peuple. Miluni ne boko bongisa microze koya. Au fait comme mes amis ou bien mes sœurs venaient de dire que nous organisons une activité qui est dédiée à la jeune fille diplômée congolaise, bien sûr. Alors, c'est une journée de réflexion et de motivation. Pourquoi? Parce que WIFE, l'ONG, s'est dit finalement que on devrait finalement apporter un plus dans l'éducation de la jeune femme. Alors, cette jeune femme qui vient de finir l'université, ses études, a besoin de cet appui, a besoin finalement de comprendre ce nouveau monde qui l'attend, ce monde rempli finalement de problèmes, ce monde rempli de difficultés. D'où cet impératif d'organiser cette activité qui va l'aider finalement à s'investir. Parce que comme mes amis venaient de le dire, il y aura plusieurs personnalités, de femmes influentes qui ont impacté notre pays, bien sûr, qui vont finalement apporter un plus, qui vont parler d'elles-mêmes. Alors, de par ces enseignements, la jeune fille congolaise va se retrouver et va comprendre qu'elle est capable ou bien que l'univers ou bien la société attend beaucoup d'elle. Donc voilà ce qui va se passer en date du 20 octobre. Ok, madame, toujours on a la régie. Basi c'est quelques images, vous mona ndenge bilenge basi. Tant yo robeta le poto ko mandela malamu wana. O mona bande ko mususu mokolo ya lobi moleki. Tant balabaki ka examen était ya Kinshasa bimi. Tala ndenge ba se comportaki na baba na banzela. Wana ba image boko mona ndeko wana mwasi na komna kisensu. Ba soda ba che maboko pona nini tant balabaki que so examen était bimi. Il faut se comporter de mikolo. Ba misu ba yo kité. Bandeko pe misu ya mibali bakomi na bango bakuluna. Donc isenso et comme on dirait pays na kata pays mususu. Mais ko za commune na kata ville de Kinshasa. Mais comme un pays ingouvernable, indirigeable. Yango la police qui est à ordre après examen d'état. Ba image bo mona wana. Ndeko nanga mwasi. Tango ko mona bilenge lokola yo azu examen d'état. Ola fa nanda azata ko se concentrer le bifa comme la première graduée, deuxième, troisième licencié amata ako appelle le kola ba Christelle Voanga ba honorable mais le oyo ozomona yazo se comporter
combien kuluna et ça la bien ndengeni après examen d'état. Alors tokoki olobaki ezosala bien te parce que on dit souvent que la jeunesse l'avenir. Alors en voyant Bavi Rwana Nyoswana, c'est vraiment ça choque. Et c'est aussi ça le but de cette activité, de ramener la jeune fille à avoir conscience oeza responsable. Parce que aza mutu oyo aza abengami finalement yako diriger, yako apporter un plus. Parce que les sommets n'est pas que la politique comme on est en train de voir. Sommet est à un niveau ébélé. À Koki Kozala par exemple, entrepreneur, mais tant que Azana orientation à Malamu, à Kozala Malamu. C'est pourquoi toujours qu'on a koloba que elenge esengeli azala atangisama malamu elenge il faut azala encadré de l'autre côté koloba te kaka bon basimbi machette et c'est fini, c'est gâté. Non, il y a toujours une chance. Et c'est ça la vision de l'honorable Christelle Bouanga qui veut toujours finalement apporter un changement. Et ce changement va commencer d'abord dans le mental Yabatou. Ils doivent comprendre que nous devons finalement causer un arrêt parce que société ils en a besoin. Il y a bateau bazali qu'on réfléchir malamu. Il y a bateau bazali na makanisi ya kotonga mboka ya bateau balingi komona mboka kokene liboso. Yango wana tozali ko travailler en ce sens pona elenge ayeba esika na ezali na balabala te. Elenge moi c'est que esika na ezali na barté ou bien kolata mabete mais azali mutu o abengami ate ya batu azali mutu abengami asunga mboka na elobi. Donc voilà un peu ce qui nous réunit ici sur ce plateau et ce qui nous attend aussi le 20 pour discuter encore en large de ces problèmes qui finalement gangrènent notre pays. Ok, bande ko bakolanda biso boyo kindenge mama ko bimisa mo balo porte na balingala to bengi bino nyonso to bande ko na biso ya Congo bilenge oyo bouti ko silisa di bodo za diplôme mais ko le uti ko lekao le 20 oyo biso nyonso na 9h paye du peuple salle de spectacle donc so côté na paye du peuple kaka wana au tellement likolo wana okomona bakobango salle de spectacle place biso to ko sangana car premier niveau to matana biso to kutana wana donc bande ko nanga nyonso ya basi na sengi bino nyonso bokolanda ngai omoni biso à part Congo to za mboka mosusu te mama papa oyo kolanda ngai le 20 oyo tinda mwana na yo tokutana kuna amona ayoka makanisi ya malamu oyo kobima pa ndeko na biso basi ba mama na biso ba comprendre nini esala ke bango ba comme na niveau ba komi wana exemple la cadre de formation journée de réflexion ba ko talisa bango ndenge nini ba ko se comporter pour lobby bazala utile na mboka na biso Congo toujours former be élite non bato bazo bonga na loyenge moto mpese nenge aza mwasi kitoko do yepo na ye eseli te classe pesa nécessaire formation pe na via mutu ezaka nécessaire maman moi message ko pesa bande ko na biso mususu baza na ndako baza pe na makanisi moi baya na manifestation mais bazo mona lolenge ba ko koma wana ezalité moi message sensibilisation yo tali caméra au bengi bango na bokebi nyonso. Tozali kobondela bandeko na biso ya basi boya koyoka soni te formation bayokelaka yango soni te yaka koyekola yaka to partager ensemble na bamama basi ya minene ya mboka na biso baexpérience toyeba eloko nini tokoki kosala bote ezali malamu kosalela batelefone ya cher ezali malamu kasi soki ozosalela yango sans mayele ezali pamba na yango tobondeli biso basi bilenge ya basi bajeune oyo bazwaki diplôme na bango lobi baya tosanga na biso nyonso po ete lobi ekozala nde biso bahonorable ya sika bawana bakokende biso nde tokoremplace bango soki toyekoli te soki toyebi baexpérience bango te ndenge nini biso mpe tokokama mboka lobi ndenge nini biso mpe bakobenga biso bagrande dame yango na bondeli biso nyonso tozanga te mercredi 20 octobre na 9h kino 12h na salle spectacle ya palais du peuple toya
tokutana na bamama oyo bakozala wana mpona kotalisa biso baexpérience na bango. Entrée nango eza nango gratuit. Komitungisa tembo billet na kosala ndenge nini eza nango ya ofele. Yaka kaka na mbongo na tike ofuti okiti na paye bi peuple okokuta basi nyonso bakozala wana bakozela bino tosangana elongo. OK, Maman Francine, tu veux ba quelques actions ya ONG Wife. Oui, c'est ça là na monde, na Congo, na Afrique na biso. Tu ba quelques réalisations ya ONG Wife. Ça va, merci pour la Motuna. ONG Wife continue avec les actions. Action il n'y a pas longtemps, celle du Parlement Rose. Ça avait réuni des grandes dames, des autorités, des ambassadeurs. On a évité ceux qui Congolais, l'andaki angopo et les dans le journal. On a organisé le Parlement Rose. L'objectif du Parlement Rose, c'était donner la parole aux femmes, accorder parole de toutes catégories, avec handicap, batanga, l'entrepreneuriat, tout ça. Donc une façon de motiver les autres femmes ou d'autres jeunes filles à aller un peu de l'avant, à progresser, à devenir des femmes leaders. Et aussi activité mususu zaki oya ba lunettes ata bon ninga pe na lati na saka ngamo côté mais ba congolais mususu pepo ba yaki parce que ça a été publié na page honorable Christelle Vwanga officielle ba yaki kozo après ba lunettes et tout. Il y avait le médecin qui a consulté pour to kabaki au fait il fallait une consultation directe et puis on a donné des lunettes. Donc c'est parmi les activités récentes. Avant la côte à la bas détail. Ça c'est récent vraiment. OK, bandeko ba Rolandanga mais ngala sepre lokomoko na sepre avec l'intervention ya honorable Christelle Vwanga na Assemblée nationale ya France. Bandeko nanga ba Rolanda biso bolimbi se moke. Mais mama oyo so bozo ebate dimanche so ke na Congo. Na ba Congolais na biso ba Rolanda biso. Tout la nana moi extrait ya honorable Christelle Vwanga moke devant ba députés nationaux ya mboka France. Ils ont l'Assemblée nationale de la France. Bolanda réflexion. Bande ko nangai. Tango yo papa maman o Rolanda biso ozolinga te mwana ya formation ya journée ya réflexion. Bolanda nanu moto atangaki a comprendre que naza mwasi il faut la former un jour comme élite na mboka au Congo. Bolanda résumé mon quai kuna na Assemblée nationale ya mboka France. Bolanda ko le ba devant mindele congolaise. Le pape François, lui aussi, a rappelé à ce propos que les sociétés modernes ont la possibilité de réprimer efficacement les crimes sans ôter définitivement la possibilité de se racheter pour ceux qui les ont commis. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais profiter de cette tribune pour partager l'expérience de mon pays, la RDC. La RDC, en date du 1er novembre 1976, ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais n'a toujours pas ratifié le deuxième protocole ICCPR/OP2 qui vise l'abolition de la peine de mort de manière définitive. La peine de mort reste donc présente dans l'arsenal juridique de la RDC, bien que la dernière exécution ait eu lieu en 2003. Ce moratoire de fait n'a toutefois pas empêché que les condamnations à mort dans le pays continuent d'être prononcées. Nous sommes environ à 1000 condamnés à mort actuellement. Des textes juridiques prévoient la peine de mort pour certains chefs d'accusation, tandis que d'autres s'inscrivent en faux par rapport à cette peine. Au rang de textes juridiques qui témoignent de la présence de la peine de mort en droit congolais, figurent 3 instruments à savoir le Code pénal ordinaire de 1940, prévoyant la peine de mort pour crimes tels que assassinat ou vol à main armée, le Code pénal militaire de 2002, amendé en 2015, élargissant le cas de passible de mort à l'espionnage, aux actes terroristes, à la désertion, etc. Et enfin, l'arrêté de 1898 qui prévoit la pendaison comme mode d'exécution pour les civils et la fusillade pour les militaires 3 rafales. Une tendance abolitionniste a semblé toutefois guider la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, ainsi que la production normative du Parlement congolais.
même si celui-ci n'a toujours pas réussi à adopter un texte de loi supprimant expressément la peine de mort. Par ailleurs, de nombreux mouvements abolitionnistes ont vu le jour et une politique implicite d'abolition de la peine capitale semble guider beaucoup d'instruments juridiques, pour la plupart adoptés à partir de 2003. Un réseau des parlementaires abolitionnistes a vu le jour, dont j'assure la présidence. Nous avons travaillé sur plusieurs dossiers phares de condamnés, notamment les condamnés pour l'assassinat de l'ancien président Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui ont été libérés en début d'année. En effet, la Constitution de 2006 ne contient aucune disposition sur la peine de mort et consacre par ailleurs, en ses articles 16 et 61, la sacralité de la vie humaine et le caractère indérogeable du droit à la vie. La loi numéro 06/018 de 2006 sur les violences sexuelles a abrogé la peine de mort pour viol suivi de mort et l'a remplacée par la servitude pénale à perpétuité, tandis que la loi numéro 09/001 de 2009 affirme que nul individu ne peut être condamné à mort pour des crimes commis avant ses 18 ans. Le 21 août 2019, une proposition de loi portant abolition de la peine de mort a été déposée à l'Assemblée nationale. Le réseau de parlementaires abolitionnistes s'est engagé à promouvoir l'adoption d'un nouveau code pénal abolition la peine de mort et à rappeler au gouvernement de ratifier le second protocole pour l'abolition de la peine de mort ICCPR/OP2. Mesdames et messieurs, la peine de mort est l'expression d'un mépris de droits humains. 40 ans après l'abolition de la peine de mort, de cette pratique barbare, la RDC s'est mise en ordre de bataille et entend illuminer le débat par le choc d'idées autour d'une politique criminelle et pénitentiaire conforme aux exigences du droit moderne et en harmonie avec le droit international de droits de l'homme. Victor Hugo, pour le citer encore, disait « Agir contre la peine capitale, ce n'est pas seulement éviter la mort de tel ou tel autre condamné, alerter l'opinion, réclamer une justice humaine, c'est aussi et surtout lutter autrement contre le crime, comprendre les raisons de ce mal qui ronge la société. » Et Robert Badinter de conclure « L'abolition de la peine de mort ne se pose pas en termes de dissuasion, ni même de techniques répressives, mais en termes de choix politique ou de choix moral. La lutte sera certes longue et rude, nous en sommes conscients, mais nous nous devons de la poursuivre pour que la peine de mort ne soit plus qu'un lointain et macabre souvenir. Monsieur Robert Badinter, votre lutte a traversé les frontières jusqu'à atteindre des enfants, des filles, des garçons de la RDC. Je n'étais pas encore née lorsque vous avez commencé votre lutte. Mais à chaque fois que je prends la parole à l'Assemblée nationale pour aborder la question de l'abolition de la peine de mort, je pense à vous. Malgré les insultes, les découragements des uns et des autres, votre voix magique me donne du réconfort. Laissez-moi vous dire, devant toutes ces personnes, que c'est le plus beau jour de ma vie. Je vous remercie. Bandeko na ngai bolandi no bososolia boyoki réflexion boyoki raisonnement boyoki lopoto ekobima devant mindele bongo siko to zuba ba intervention na kati ya grand libulwa na Assemblée nationale o abiso ya Kinshasa bo comprendre que boza devant ya mutu yango pe alingi mayele oyo atika yango pa ya batu alingi te aza égoïste yango bengi bino babilenge bandeko na nga oyo bosisi ya ne oyo boya bo comprendre que
pose la moutou, il faut autant à classe. Pose la moutou, il faut les centre de formation pour lobby ou comme appelle le colayer. Maman, moi merci à souka européen c'est la congénios. Bande ko biso basi ba papa ou ba kolanda biso parce que biso bande belé ba za tawla ba novelas. Ka ba is télévision ba distraction ba théâtre. Mais awa eza makambo ya bomoto ko pour lobby o sala malamu. Lobby ba benga honorable, lobby ba benga ministre. Message ya kopesa bande ko tuba olanda ba ma Rebecca, ba ma Francine, apote bande ko na moi. Maman, message ya souka kopesa ba congolais tout ba congolais na ba congolaise o ba olanda biso na ba parents o ba olanda biso sikoyo pour mokolo ya le 20 moto moko azanga na salle de spectacle tena pa de na lingwala. Message ya souka ezaka que ba parents o ba limite bana na bango lobi bazala bato. Ba parents o ba estimer que ba jeune fille na bango lobi ba koki kosunga bango batinda bango. Mokolo ya mercredi 20 octobre dans la salle de spectacle Palais du Peuple baya kokutana na ba maman ba kambi nene ba maman o ba sala kombo na mboka na biso baya kokutana na bango ba partager expérience na bango baye kolisa bango lolenge nini ba koki kozala bato minene lobi. OK, maman Francine. Ça va, merci. Encore Loba Kaka que il y a un adage qui dit la jeune femme d'aujourd'hui, la femme de demain. Et Lingue Loba était aujourd'hui, ça nous va Lingue. Il y a beaucoup de choses à diplôme voilà. Demain ils seront des femmes. Femmes c'est pas seulement femmes au foyer, mais femmes à ta politique, entrepreneur. Femme peut-être médecin et tout. Alors pour devenir cette grande femme leader ou forte là aussi au niveau professionnel ou bien scientifique, il faut être inspiré. Le parent, laissez vraiment vos enfants venir écouter ces grandes dames, l'honorable Christelle Vwanga, ainsi que d'autres dames, ainsi que les hommes qui seront genrés là-bas, pour s'inspirer, dans l'expérience au Bango Baleka. La vie estudiantine ou bien peut-être la vie actuelle dans le sens que ça les inspire et motive bango pour te le dire qu'ils ont journée de réflexion et de motivation comme ça que ces jeunes filles d'aujourd'hui deviennent de grandes femmes de demain. OK, ces jeunes filles d'aujourd'hui deviennent de grandes filles de demain. Madame, au traque vidéo ya bandeko moko ya école moko ya Kitambo. Ozo ngepana. Vidéo wana tango ozo tala yango malem pour na yo sikoyo. Na mokolo wana mercredi pour expliquer bandeko wana nini. Merci pour la motuna. Natala ki yango te mena ayoka ki lisolo na yango. Alors lisolo wana sala ki passi parce que comme on a milieu éducatif être transformé à un autre milieu, vraiment ça choque. Mais tout le que la journée wana il y a le 20 octobre et que ça la vraiment journée oyo bilenge bako yeba importance ya kozala instruit parce que l'instruction c'est ce qui fonde l'homme, c'est ce qui façonne l'homme. Alors ceux qui bazali instruit, ceux qui ba yebi mabe na malamu na lolenge oyo et singeli bayeba, alors bakozala bilenge ya basi ya solo, bakozala bilenge mibali ya solo. Alors bref, et vous allez vraiment une journée très intéressante et très enrichissante parce que partenaires sont se retrouver dans l'expérience il y a ene na biso auto la komo na misala na biso. OK, merci bandeko bakolanda ngai le 20 oyo le 20 octobre babeza mercredi 9h biso nyonso même ngai na kozala wana pour dazo ba réaction ya ba yimboka ya banda Congo o ba rena ibandeli tili kuna na kati il faut dazo réaction congolais moko na tout na bango nini motivé yo oya awa oya na jour ya réflexion ya oyo honorable Christelle Vwanga ONG Wife et organisé nini tindi yo nini poussé yo oya awa na kati ya salle oya spectacle tango bazo bima na otu na bino nini oyo tina mutu na yo tango zo bima na kati awa nini oyo bimi ekoti yo kendeko oyo makambo ba mama na biso ba yebisinga eza malamu mingi. C'est ça importance ya conférence toujours ya réflexion ezaka jour ba ça échange d'idées bonde ezaka biso nyonso tous les 20 bandeko ba kolanda ngai le 20 ONG Wife et organiser jour ya réflexion munene kuna na kati ya Assemblée nationale invitation ezate entrée eza gratuite. OK. Bandeko Trudon Langa, Tarsis Langa,
Evelyne Langa, Iguette Langa, Anto Langa, Nana Langa, Alice Langa, P. Natacha Langa, Monsieur Bernard Makelele, P. Dr. Gilbert, bango nyonso bazali na pasi pe mawa mingi ya koyebisa na bandeko pe bayeba na bango liwa ya leki ya mwana pe nièce na bango na kombo ya Astrid Jeanne Langa, médecin na régie des eaux oyo akufaki na date ya le 6 octobre 2021 na clinique Ngalima na yango bapesi programme boye mokola jeudi 14 octobre 2021 bako organiser messe na résidence familiale o ezwami na avenue Mbange numéro 1, quartier Manenga, Nangaliema, Mbinza Ozone, référence immeuble TV Skin Moto. Bongo mokolo ya vendredi 15 octobre 2021 de 11h à 15h, recueillement na morgue ya cinquantenaire, nangonga à 12h, départ pour la cimetière Kimberly Memorial Park, nangonga à 16h, bakosala bain de consolation na résidence familiale, communiqué Oyo, et comme la baïbonso, baïbaka docteur Astrid Jeanne Langa, petika ete molimo na ye, epema na kimia, communiqué ezali signé, monsieur Trudon Langa.